Bon, on a maniqué vraiment des problèmes, il y a désobéissance. Hein? Désobéissance. Aza commandé beaucoup plus c'est pas Sintiarapashi. Donc Azo yokelanga vraiment té. Déjà ils ont l'accès que Aza na valeur moké considération moké et pas nangai. Donc il a posé ba acte mo il y a désobéissance. Il y a un moni tout tient dans bon pembeni mikolo yo. Pour biso to na besoin d'évolution. Donc on a besoin que ya mutu moko boye ozawana malgré aux apportés par rapport non il y a bien un site mais biso to limite que moto ya ko apporter le biso apport ya ko bunda ouais abunda na soki ko bunda ndenga musala moninga sala interview na mututel yo poko fouiller mututel bunda na ndenga musala ezate ke ya ko banda ko agresser batu babibi kapinga esala nga pasi esala nga na soni bana conflit na Sintiarapashi yema nike à l'ati défense ya Sintiarapashi donc il y a communauté défenseur il y a Sintiarapashi donc il sali passe trop fallait qu'il va prendre ta place sur ça la désordre ba yo sala ngo vraiment chez biso devant ba parents nga ba mona désordre na kitambo et ça là nga vraiment passe donc il tozala ki obligé de sanctionner nan. Pour ce qui est le tikae avec basal ba comportement bongo lobby a commencé la paix maramba minene ko asala ki yango to sanctionner ki azana on a sanction afin na on ndaku à se corriger nan en plus ce gars se corriger te aya ami kitisa place toi kende a ko regretter à mon que non ken kutu nazala ki na epena bien. Mais ils ont la trotteur. Ils ont la trotteur. Mutema munene nga zala nango batu ba comprendre te. Batu ba comprendre te. Mais ba ba zoma nike bazwa enanu. Ba me ko travailler na enanu. Batu bele ba lo ba kena zala ki mutema munene. Manike lo bomi ezali ba journaliste internet. Ba commissaire soit fait d'argent. Atela bango tarif. Avant Mouta Yambanga, il faut $50. Alnga a même habitude diwana aelanga. Ah bon? Ceux qui ont un rendez-vous, naza obligé. Obligé comme maniquer comme on a déjà ya mis sous boé. Naza obligé, il faut qu'on dévoie quelque chose. C'est bien au café. Yango. On connaît pas demande Hémorroïde. Oh, il y a diabète. Un année avant. Sous réserve. Il y a un hôtel. Bon, bah, tu poses à gars, yo, moko. Expliquez mon ninga, toi, un problème, la couple. Expliquez, maman. T'es logo, ils ont mon sabi sur la couple, yango. Tout ok. Bio café, et au salation de l'eng. Tomé la carne à bino yango. Force en bétou. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango, pour la santé na biso. Ezali. Papier, Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Bonsoir, vous êtes connecté sur le site number 1 Elenga Congo avec votre humble serviteur Sam Kazadu le nécessaire. Je reçois pour vous pour la deuxième fois un confrère Ken Piana qui était prouvé tout une émission Oyo avec YouTube actualité Nenge Bobenga de partout ça moi il y a un sur Ken Piana il y a mon azu ya mbaye lelo avant na bomo na yé na bilili na pesi mbote na Maniso Chimpo Kashmani Malela de London le champion Malela de London le champion Hakim Saloum le Neymar congolais Nicole Zaïn envoie la force tranquille. Sans oublier La Fourchette, le meilleur restaurant au Congo, place Folia, Kabifé congolais à Kitoko, chez le patron Moïse Amnani, Poche Musundo, Oya Simbi, Métro, na Bandal, à Simbi, Fiesta, l'équipe à boîte Nyonso, na ville. J'ai dit bonsoir à Ken Piana. Sam Kazadi, bonsoir.
bonsoir batutu balanda biso. Donc il n'a sepelé à tourner au hôtel malgré voix et na bien mais tout sur la gare. Quel n'a reçu le minute l'autre au 15 minutes à ma solo émission ba une sur tout l'inga monté biso tunga 15 minutes mais to beti l'essentiel bat balandi mais condoléances parce que hôtel coopère de matin on les a gagné yango. Ouais moi na grande sœur atika biso mais matin les gars n'ango bien malgré assistance ya ba ndeko na biso ezala été mais matin les nango bien matin les nango bien. Mais yo tiens la cause il ba comment tu matin un jour moko sorti na lever même toujours mon la cause. Non ezala ki selon programme ya famille to bimisa ki day même jour na maman la coste et loko sali passe ezali ba journaliste et tout ba kena bango matin ya mère la coste oya ngai bazwi ngai mutu pamba bayete et choquenga makasi et matisa kinga lisusu kolela ya makasi yango somo na voix nyonso pe kei mais je pense que avec le temps makambo eleka nango kaka eleka nango kaka pepele quoi mais il saigne na matanga non mais c'est moi ayete journaliste bayete oh on lit ndeko yo moko vraiment ba to ba que matanga la coste na ba ministère ba journaliste 200 motema mabe leki peut-être pour la cause avec on a succès nandimi te so tena ndenga succès que la cause akoleka nga succès na ndenga pena succès la cause hotel matin oh nandeni ezaka po ba ke non kuna ba musicien ba koya ba faire boya banani mutu na mutu azoya azoyiba ba actualité mais koloba te ke na ndenga succès ya leki nga succès nandimi te. Surtout na celle émission na yo na la course na chi yo le la course na pas vie na musika makasi ba mi wana ko tu comparer te pour conscience no yebi alors ba mi c'est nini o vraiment sur chi libaya mon succès yo le ki ba bazé belé to ça ba kombote mais bazé belé yeti nani bazaka rebelé c'est ko comparer un jour na ka bosser na succès yo le ka bosser na succès na musika Gino Caporé. Te yekutu te na boya ka bose bon Gino. Kamapa. Te ba kamapa ba vie. To ko tsara ba vie na masolo te kamapa za vie. Alors, quelle actualité et je sais ngabiso, qu'est-ce qui ne va pas? Aux agina chroniqueuse na yo na bengi chroniqueuse maniqué permet na yo mais na yo ki ba rimer rebelle ya on a ki na lukayo qu'est-ce qui ne va pas yo na maniqué bon na maniqué vraiment les problème il y a désobéissance hein? Désobéissance azo commandé beaucoup plus c'est pas Cynthia Kapashi donc azo yo kelanga vraiment te déjà ils ont l'accès que azana valeur moké considération moké et pas nangai donc a posé ba acte mo ya désobéissance yango moni tout tena bon pembeni mikolo yo pour biso to na besoin ya évolution to na besoin te que ya mutu moko boye ozawana malgré ozo porter pe ba apport non ya bien na kati ya site mais biso to lingi te que mutu ya ko apporter le biso apport ya ko bunda ouais abunda na soki ko bunda ndenga musala moninga sala interview na mututel yo poko fouiller mututel bunda na ndenga musala ezateke ya ko banda ko agresser batu babibi kapinga esala nga pasi esala nga na soni en tout cas exclusivité batu ba les solo ezane manika beti bibi kapinga te ezala ga menace bibi bana conflit na Cynthia Kapashi ye manike alati défense ya Cynthia Kapashi. Donc il y a communauté défenseur, il y a Cynthia Kapashi. Donc ça lui passe trop. Fallait qu'il va prendre ta place sur ça là désordre, ba yo sala ngo vraiment chez biso devant ba parents nga ba mona désordre na Gitambo. Et ça là nga vraiment passe. Donc il tozala ki obligé de sanctionner nan. Pour ce qui te lobi to tikae avec basal ba comportement bongo. Lobby a commencé à la paix makambo minene ko o asala ki
yango to sanctionnaki ye azana on a sanction afana na on a ndaku ase corriger na Ken pia na internet on a un message à batubeli na poto nga vraiment na linga trop bozo baté polémique te. Le gens m'appellent de partout pour na kolba manike pourquoi afinga ka bat na TV, pourquoi il faut aller toujours afinga bat yo vivre na nini o pesa ka ba conseil que non na limité on a travaillé dans nga o tamona balini boete il faut ka ko finga na internet pour bat balanda ou quoi a répondre à pe batu mususu afinga batu mususu mais batu mususu pas répondre à bango nga landi Jaël lisho na site na bino Babiloko wana pe na ndenga biebo ko lexate manike mama na mais non ko maltraiter prince babia ke babote na balabala te shoka makasi ah bon nga landi ngote oui nga za na ngome na kokota prince babia manike mama na bote na balabala yo po bota bana na balabala et shoka makasi moni Jaël chose à petite sœur nanga atiko kota na berere wana soki ba finga na manike ba se limité batiko kota ba mama atiko kota bana ya manike neti prince amona moko azala respect makasi lelo er yo o manqué prince pe era kozongisa ok de funda siko prince na justice po bana bazana ba possibilité te mais non tous à la motema bongo te en plus beaucoup me kanela mwana batu un orphelin que ceux qui a la team beaucoup la kisae un orphelin ah bon na habité alors conseil ni européen ça na baleki na union soana on inde tous les gars ken ba parents batela biso bana biso ba tala image na biso papa zo lukazo finga muntu mama zo finga muntu na lingo pesa conseil lelo ken piana yo père mo za la paf direct et continuer bon auto makambo et que na osuka vraiment ngai esala nga pasi to sona ka biso na biso lelo komi na ba famille na kati Jaël show deuxième mois muke o petite sœur nanga deuxième mois muke okendaki vitesse makasi deuxième mois muke nga batu babenga nga muta polémique ya mais ana mutu moko te salela ke ken afingaki bandeko nanga ozo comprendre nga so na ko attaquer Sam na ko attaquer ka yo moko Sam esili nango bana na yo te mama boti yo te il faut beaucoup de respect comment on se permettre yo Sam attaquer msuto so la bien. Alors pour la manique yo wano vivre nende ko va nende na comportement nango comment wano ko vivre donc va na y vraiment longtemps et ça facilité ko vivre na manique facilité et ça facilité en plus ce gars c'est corrigé te aya ami kiti ça place toi kende a ko regretter amona ke no ken kutu nazalaki na epena bien mais ezala trop tard ezala trop tard mutema munene nga azala nango batu ba comprendre te mais bao bazwa manike bazwa enano ba me ko travailler na enano batu bele ba lo bakena azalaki mutema munene et ça lo passe makasi moko souci et ça langa mutema passe vraiment et puis a émerger mingi a sali mingi promotion ya film aussi là yo non wana to boite wana to boite c'est na musala c'est sala erreur mo ki monu za erreur par rapport à musala qui m'avait manike loko bomi ezali ba journaliste internet ba commissaire soit fait d'argent atela bango tarif avant mutaya mbanga il faut $50 alingaki azwa même habitude wana aelanga ah bon soki aza na rendez-vous nanga nga naza obligé ko manike komona nga déjà ya misu boye naza obligé il faut ko devoir quelque chose akomaki beaucoup plus na bolingo ya mbongo ke bolingo ya musala ozomona défaut oyo manike azwi et pas ba journaliste internet c'est ça Sam tout ça l'émission je m'sous. Alors point à souka na donc exclusivité fallait pour pas être conseil au lobby
papa n'a pas fait le midi qui n'a pas la concert. Point de vue par rapport il y a un moment qui n'est. Et puis comment on a fait à pesi ba tout monde comment pas faire à ce tabac qui n'a étant connu que vous appelez Maël réaction des amis par rapport à Makamo faire à pesi ba tout monde comme place à Kofi à sauter à Balogi na même ingaso na yaki matanga na bango voto mi balé na ngana pesa ba mbotete faire na bango nyoso mi balote nga komba na ngana pesa ba mbotete ndeni onga zo bisa oti na ngai ah babiki po matanga na ngai ba jour moko na mama Lacoste ngai fala kina kutana bango pena kuna place ba kutana ki wana ngosa balanga ba mona teni ya barabi na ngai na la tena ko leka bango mi balé en plus maman na kara balanga bazo ponga na ngai na yaka na senet na fente bo erobi misel boko na kiti boko babiki balanga ba mona ba spectacle ce qui va passer na mbote te pona ngai sel nga plaisir à danger et présence ya ko fait le midi na concert à Fali Lobby Natalio Lisusu Natalio pour la deuxième tour Nayoki Mawae Mokoloko ya koeba ezali loteo topesa tanata webinze mwana ti donc il faut ayoka kanze mwana moi trop. Merci beaucoup Ken Piana tokomi na suka na bagi na rozo mingité tokomi na suka Sam Kaza de le nécessaire Malila de London les champions hein. Choisir ma tête dans un pays, un président, il y a un député, il y a un ministre, hein? Il y a un ange céleste. Et l'ange céleste, c'est toi, choisis ma tête, millionnaire. Alors, moi de la fin pour Nelolo Ken Piana. Napesi merci ndengo yaki ozwanga napesi merci na Tracy Pro Tracy Mbelenga na maman Glodie Diasuka. Donc Adel Djoko Bagou Danger, Sœur Pauline Lumumba, Nathalie Neymar, Rose Radjabou, donc Docteur Hakim Kambala, merci Sam. Naebi qui est rétabli, nous santé mouké, mbala sima pena. Il y a pétango pesili, na mami lamba c'est ba lamba belé sili. Non, c'est la baloa sikezoya. Mais na parlé ba bo raison nango. Yo mona teke petit nanga filmer biso la ticket à Pentagone. Ala tina chemise et l'axi que puissance promotion na sali biloko lelo tala muto filmer biso ndenga lati. Yo na Karine ça va siko bongisi. Azaka petite sœur na limbisa ka makasi. Mais un jour ça la émission afuka mi senga pardon na tika na ngai. Le jour ça la émission a sengi vient na ken pardon afuka mi na e ah wana na tiki na limbisi. Merci beaucoup Nathalie Litamba, merci beaucoup na Prudence Bamba la véritable naturelle. Merci na Indira Romao, hein, Manex Chimpuki Kashmani, Hakim Saloum, Neymar Congolais, Moïse Samnani, Pochimuzindo, Fiesta, Nyoso Mambogo Nayo, Kimi Chovou, le puissant du moment, Popol Bumba, Boulbar, Chéri Mbou, na Metro Bar, Alain Bissamou, placé de Lengelo, sans oublier hein, Moutoumouna Linga Makasi, Albert Mavungu, hein, dans le club Bouana, en tout cas, la personne Mbote, Richard Kabala, en tout cas, Mbote, nous pouvons encourager un bino, hein, le petit restaurant Alpha Chikonda, Junior Kalonji Oasis, Mike Toko, il faut te melaka. Naba fan tout bolinga, fan tout ya Sam Kaza de le nécessaire. Je perdis mon téléphone. Sauf que je n'ai pas de émission parce que je n'ai pas vos numéros. Donc faites-moi deux messages. Le numéro affiché à 243 82 39 34 977. Vous avez un message parce que j'ai perdu vos numéros. Wana Trozongila, ma solo normal. Merci. Et à la prochaine. Glodie Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.